innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melanga imwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzo veut dire ma passa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozo lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomoda kan international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalela kayango boko kute yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalela kayango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, au kotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, merci pour vos ébeaux sur la télévision. Pour la info, Lingala journal, il y a peuple pour le peuple, tout Congo la journal pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yamba qui ba asala qui dîner moko la dimanche 10 septembre on a palais présidentiel Europe et pas Yamba qui bongo le pas la République démocratique du Congo après qualification na bango pour la CAN Côte d'Ivoire 2024 héritier Mapinde mais après c'est une bas précision. And they might have broken offside. Cutback is on, but he fires it in himself. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambaki autour ya dîner na palais présidentiel, équipe nationale ya football ya République démocratique du Congo, na sima ya qualification na bango na Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, oyo kobeta na mois de janvier. Bosimba ke na occasion oyo chef de l'État atalisi engagement na ye a ko s'impliquer personnellement pour que ba léopard ya République démocratique du Congo bazanga elo côté pour na ba préparatif na bango na CAN ezali koya chef de l'État alobi alingi ke ba léopard batika la concentré pour na makambo etali préparation na bango nyonso etikali gouvernement a ko s'occuper na yango pour résultat ezala kitoko. Président de la République a souhaité que 11 nationales baye bana kozala vraiment accompagner et pas ya nation a souhaité bango meilleur CAN pour na Côte d'Ivoire 2024 alobi encadrement ya gouvernement et kozanga te na ngambu na ye sélectionneur ya ba léopard a salué engagement ya ba joueur oyo ba se montra qui déterminé pour na kozwa qualification oyo mérite oyo et pesami na ba joueur oyo ba se investisaki pour na kopesa nation mobimba ya RDC fierté pe kotalisa ke kolata mayo ya RDC ezali bongo honneur ndenge Sébastien de Sabre alobaki bosimba ke samedi 9 septembre 2023 président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi basalaki déplacement ya stade de Martyr pour na soutenir ba léopard ya RDC liboso ya ba crocodile ya nul ya Soudan bosimba ke zalaki pour na compte ya 6e pe dernière journée ya éliminatoire ya CAN 2024 victoire ya équipe nationale ya RDC na score ya 2-0 et permettre bango base à la première ya groupe na bango avec 12 points liboso ya Mauritanie oyo azwi 10 points pe azali bongo qualifié
CAN Oyo et Kozala organisé na Côte d'Ivoire na année 2024 na mois de janvier et Kozala bongo 20e participation ya République démocratique du Congo na CAN. Juste après victoire, il y avait le par et Pessi et Sengoma Kassi. Kasi scène il y a violence au seulement qui connaît le stade de Martyr et ça qui est vraiment malade te kokipe ko sala que épée il y a Kafa ils a toujours suspendu na mutu il y a République démocratique du Congo. Samedi 9 septembre 2023, na stade de Martyr de la Pentecôte, Ezalaki et Sengo pour na ba léopard, il y a République démocratique du Congo. Oyo ba longa ki ba crocodile ya nul ya Soudan na 2-0. Et Sengo oyo ezalaki po na ba congolais nyonso oyo ba vivaki moment moko ya émotion po na kotala ndenge nini ba léopard ya RDC ba kozala bongo qualifié. Bosimba ke stade de Martyr de la Pentecôte et tondaki na ndenge ya kosakana te pe ba joueur ya léopard ba pesaki peuple mobimba et Sengo. Kasi na sima ya rencontre oyo ba scène ya violence ezalaki malamu te. Bino moko botala to éviter soki kuluna oyo ezalaka na ville ya Kinshasa ba sepelaka kokota na stade pona koluka ko bunda après match to éviter soki ezalaka nini. Bino moko botala scène oyo bato bazali ko bunda ko landana ko bambana biloko to éviter soki bawelaki nini. Attitude ya boye ezali malamu te tango nyonso épée ya Damoclès ya CAF topé ya FIFA et kozala toujours suspendu na mutu ya République démocratique du Congo. Biso nyonso to yebi ke stade de Martyr de la Pentecôte eza bongo na image ya malamu te kasi ko bakisa lisusu oyo esalemaki samedi 9 septembre 2023 après match ezali eloko moko ya ko condamner ezali kosenga totika nanu mwa commentaire pona kotalisa bino bo comprendre eloko nini elekaki na stade de Martyr après qualification ya RDC. Tobanzi que police nationale congolaise aza na part ya responsabilité pour na ko sécuriser stade oyo pambate match munene ya lokola ya ba léopard ya boye na ndenge toyebi attitude ya ba kinois lelo mingi penza ba kuluna bazali kokota stade ezali eloko ya kotika boyete après match ata victoire ezali kasi esengeli ko sécuriser stade pour na ko éviter biloko ya mabe esalemaka lokola oyo esalemi samedi 9 septembre na stade de Martyr. Nous avons masolo ya CENI pour la commission électorale nationale indépendante CENI na mukuse bango ba fongoli déjà na siège na bango bureau ya réception pour le traitement de la candidature pour l'élection présidentielle où ils a prévu le 20 décembre 2023 boye ba que deux candidats déjà ba s'enregistrer Constant Mutamba et Augustin Matata Ponyo héritier Mapinde Mistefana Skandi ba pesi no ba détail. Conformément au calendrier électoral où ils allaient publier le 26 novembre 2022, bureau ils allaient opérationnel un mois durant le 9 septembre et le 8 octobre 2023 de 8h30 à 16h30 heure à Kinshasa. Contrairement à dépôt de ma candidature pour l'élection législative et élection conseillers municipaux, paix ouverture de BRTC pour la présidentielle, Yango ezalaki pris d'assaut kaka le premier jour. Des candidats bayaki pour na ko déposer ma candidature na bango, pe kotali sa participation na bango na course na palais de la nation. Moto ya liboso ezalaki Augustin Matata Ponyo, président ya parti politique leadership et gouvernance pour le développement LGD na Mokuse. Ye azalaki accompagné na ba cadre pe ba militant ya formation politique na ye. Bazali batu ya liboso azali candidat ya liboso oyo aye ko déposer candidature na ye pour na élection présidentielle. Peto Monique devoir oyo ezali respecter a conviction ya population congolaise oyo a sengi na ye a briguer magistrature suprême payé à talisi ve ba membre nyonso ya parti na ye LGD ndenge ba s'exprimer ki na congrès Matata Ponyo alobi aponama ki na unanimité lokola candidat unique na élection présidentielle pe azali ko sepela na yango bosimba ke kaka na memela en coordonnateur ya dynamique progressiste révolutionnaire du pro na Mokuse maître Constant Mutamba yepe ayaki alobi azali candidat ya peuple candidat ya jeunesse congolaise na ensemble na bango
peuple azwi en charge cautionnement électoral na ye pe candidature na ye ekozala bongo wana na ngambo ya seni ndenge aye ko présenter yango alobi bazali ba candidat Augustin Matata Ponyo Constant Mutamba bango nyonso bayambamaki na demande ya président Denis Kadima Kazadi oyo azalaki bongo asali visite de courtoisie pe visite moko pertinente pour na activité nyonso ibande ko salema Kaka la masolo etali seni bo ke président de la commission électorale nationale indépendante seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima a réceptionné qui symboliquement week-end l'équipe Clépo na bâtiment ya seni oyo et wuti koza la réhabilité une fois de plus Stéphane Skandepe héritier Mapindemi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a réceptionné symboliquement la clé à bâtiment où il a abrité siège institution à Bango, où il a retrouvé jeunesse Yami Balé après les travaux, il y a lifting, où il a subi depuis le mois de mars, et pas il y a entreprise Tulia Design où il a dirigé, et pas il y a Madeleine Moulanga. Pour la cérémonie où il a na salle ya plénière ya 3e étage où ils allaient revêtu na robe na yango ya sika pe et se déroula qui na présence ya 2 vice-présidents bienvenue Ilanga Lembo pe Didi Manara Linga rapporteur adjoint Paul Moindo Mulemberi Kester Aïché Matembo Toto pe Kester adjoint Sylvie Birembano Balume Bosimbake et longo na quelques cadres ya centrale électorale. Nos objectifs ya ko optimiser rendement na recherche ya efficacité. Bosimbake vision managériale ya président Denis Kadima Kazadi ezali ya ko placer ba cadre pe ba agent ya seni na centre ya action na ye pour na ko créer ba condition moko ya kitoko nyonso ezalaki bongo nyonso ebongisamaki pour na ko bongisa image ya institution na bango oyo ezali institution moko ezali ko sala mosala moko ya makasi ezali motif ya satisfaction pambate objectif na ensemble ba membre ya bureau ple ya plénière ezali ya ko créer espace moko ya malonga pour mosala ezali ya qualité nyonso wana seni azali ko souhaiter à travailler na standard mondial pe na culture moko démocratique na République démocratique du Congo ezali kakate pour la qualité ya mosala ezala fourni à travers ba cadre pe ndenge bazali ko évoluer na environnement moko sain kasi ba condition ya mosala pe esengeli ezala privilégié président Seni alobi a remercier madame Madeleine Moulanga pour la qualité ya réalisation ya mosala oyo euti ko salema na demande ya Seni pe bango nyonso bakutani batali ke bamoni mosala esalemi na ndenge ya malamu nyonso ezali kotalisa égalité ya basexe pe bango bapensaki na ye kopesa ye chance kasi batali mosala esalemi na ndenge ya kitoko boye ba remercier ba oyo nyonso bakontribuaki na réalisation oyo ndenge numéro 1 ya Seni asengi na ba force vive nyonso bakontribuer pour na ko préserver siège oyo ezala toujours na état moko ya propriété azalaki apprécié na sacrifice ezalaki consenti na ba membre ya bureau ya Seni bazalaki déstabilisé na moment moko depuis mois de mars parce que bango nyonso bandai ko tenir ba réunion libanda ya siège na bango ya Seni kasi lelo esengo ezali makasi po ete bazongi na siège na bango mokolo ya réception ba candidature à l'élection présidentielle pambate tozali na 101 jours ya scrutin ya décembre 2023 nyonso ezali ko lakisa ke toza siko na cadre moko ya kitoko pona ko atteindre objectif na biso pambate na Afrique toyebike kobongisa cadre esengeli ezala bongo maintenir na état moko ya propriété ndenge président ya Seni abakisaki koloba nyonso wana ezali kosenga moto nyonso aiba na ko contribuer pour na ko garder bâtiment oyo na standard moko ya kitoko pe ya malamu Bosimbake na sima ya nyonso président ya commission électorale nationale indépendante azwaki ba clé ya bâtiment oyo ezali rénové pour na ko permettre Seni à travailler na ndenge ya malamu. Dosuki sa masolo ya Seni président de la commission électorale nationale indépendante Seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima a betaki masolo longo na ambassadeur ya Égypte awa na République démocratique du Congo boba ke président ye azalaki accompagné na questeur adjoint Sylvie Birembano. Reportage Stéphane Skandi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a betaki masolona ambassadeur plénipotentiaire ya Égypte Hacham El Mekwad, Oyo Azalaki Bongo, na présence ya Kester adjoint Sylvie Birembano Balume, Ezalaki Bokutani ya Liboso, chef ya mission diplomatique égyptienne, et longona numéro 1 ya centrale électorale, Oyo Atalisaki Ke, Baloyelaki ba fait saillant ya processus électoral pour na Seni, Azali engagé pour na ba élection
élection esalema na décembre 2023 mosala makasi oyo esalemi ambassadeur ya Égypte abordaki elongo na président de Nikadima atalisi ke satisfaction na mosala oyo seni azali kosala enfin que l'élection esalema na délai oyo ezali prévu. Visite ya courtoisie oyo ya asali elongo na président ya seni ezali première fois pour na ambassadeur ya Égypte alobi en même temps ezali pe occasion pour na ko féliciter président ya seni na mosala oyo ezali kosalema kino sikoyo pe abordaki ba sujet ya ndenge na ndenge oyo ezali kolobela préparation ya l'élection ekoya en même temps ba question ya coopération entre bamboka mibale balobela ki pe makambo etali seni commission électorale nationale indépendante pe elongo na commission ya Égypte président de Nikadima a exposé ki na mosala oyo esalema ki mikolo nyonso euti koleka situation ya terrain pe ba défi logistique pe nyonso ba défi géographique yango elobama ki boy confiance ezali makasi pe te seni a continuer mosala na ye enfin que l'élection ezala bien organisée ndenge ambassadeur Echam El Mekwad atalisaki diplomate égyptien atalisi intérêt ya mboka na ye pona makambo nyonso ezali koleka na République démocratique du Congo pambate ba relation ezali malamu ba relation entre Congo na Égypte ezali bongo na niveau moko ya likolo ezali kobanda na 1960 pe ezali bongo RDC azali mboka oyo azali ko intéresser Égypte bazali kotelisaka intérêt na bango ezana makambo ezali koleka na RDC lokola élection présidentielle et kosalema ezali sujet oyo ezali ko intéresser bango seni azali kosala mosala na direction ya Denis Kadima sengelaki kokuta na ye pona kobeta masolo pe kosolola po ete délai ezala respecté. Na masolo mususu boba ka ingénieur Simon Siasia Masunda azali cadre ya parti politique Union pour un Congo émergent pe président ya les amis de Simon Siasia asalaki matinée politique moko la dimanche 10 septembre na salle Mukolim kuna na commune ya Kimbanteke Nadina Sona azalaki sima na ye. Ata moninga senga pardon na matinée politique oyo ingénieur Simon Siasia Masunda a organisé ki pona bana nyonso ya Tchangu et pas wapi plus de 1000 personnes ba répondaki iyo cérémonie ya kitoko oyo e bandakate e bandi na ambiance ya ndenge ya kosakana te nyonso wana bana Tchangu pona kotalisa kaka esengo pe bolingo na bango e pa ya ingénieur Simon Siasia tangu azwaki maloba engai ye ezalaki nde somo po ayaki na bitse moko ya kotalisa bango tina ya matinée politique oyo yango ezalaki nde po na koyebisa bango ke apostile na députation nationale na compte ya parti politique Union pour un Congo émergent ICE na mokuse oyo autorité morale nango ezali mwasi ya bwanya pe ya mayele mama Chantal Mawazo bango bazali wana pona ko soutenir à 100% chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bokanisi esili non na même occasion ingénieur Simon Siasia asalaki pe sortie officielle ya fondation na ye les amis de Simon Siasia oyo bazawana pona kobunda na oyo etali développement ya district ya Tchangu. Ezalaki juste ba base na ngai ba pépinière na ngai bazalaki na bosenga na ngai balobaki papa depuis ezokita kotala biso toza éparpillé mais tolingi na biso tosangana po tomona na biso toyebana pe alors yango tosanganaki lelo bazalaki na posta na sangisa bango bamonana et puis bao bayebi pe ngai te bayeba ngai pe yango na yaki kosangana bango lelo pe tokutana na bango tosolo na bango bosimba na lolendo pe na kanja nyonso ke matinée politique oyo esalemaki na présence ya ba cadre ya ICE pe ba invité ya ndenge na ndenge ambiance kutu ezalaki ya kolobela te. C'est à Teli Baklion Airbus 330 pour na ko voyager na ba condition ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomondaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo etali conflit parcellaire boyeba ki avocat moko na Kombo et Oscar Kachamaye azali kotambola na document moko ya inspection générale pour na ko déguerpir propriétaire ya parcelle zomi na avenue Chwapa numéro 43 kuna na commune ya Barumbu. Stéphanas Kande reportage. Awa tozali na avenue Chwapa numéro 43 na commune ya Barumbu na ville province ya Kinshasa. Lopango ezalaki ya monsieur Cissé d'origine malien. Asombaki yango depuis 1954 selon histoire badongolomiso balukaki koyiba yango mikoleleki kasi justice congolaise epesaki raison epa ya occupant oyo ya 1954 boyo katemoi oyo avandaka na parcelle oyo ndenge a témoigner tovandi awa oyo ezali lupango ya Cissé asombaki yango depuis 1954 ti bato moko boye baye babotoli lupango balandeli procès ya alongi bango bakei na cour d'appel bapoli baye kodegepir bango depuis 2016 tozalaka awa tozwaka mbongo ya loyer tofutaka courant na mai na pako ya leta ya lupango même ya ne oyo tosi tofuta. Bon comprendre que depuis 2016 le pango oyo ya Chwapa numéro 43 na commune ya Barumbu ezongaki na maboko ya monsieur Cissé na 2022 monsieur Cissé le malien atekelaki monsieur Emmanuel Ogoshuku oyo azali nigérien pe nouveau propriétaire ya chantier oyo bozali komona yende azali na jugement na parquet azali kotonga ndaku na ye depuis 2022 yakokama ezali ke monsieur Oscar Kachama oyo azali avocat yepe aye mikoleleki soi-disant lettre ya inspection générale ya la police pour la ko déguerpir nouveau propriétaire Emmanuel Ogoshuku nangonga oyo tozali koloba bazali koteka ba ciment ya chantier babarre de fer biloko mosusu teka biloko comme biloko etikalaka bongo tikuna tokoverifie de chantier aya comme ça toyeba biloko nyonso oyo ebungaki mabaya mabende bazoteka nga moko nazomona bango toyebi te nani azali kosala bajeu ya ping pong na lopango ya Emmanuel Ogoshuku ezali justice to pe badongolo miso
kaka na dossier oyo ya parcelle ya Tchouapa numéro 43 na commune ya Barumbu. Dossier eza à suivre. Toza na communiqué ya météo Landa lecture na yango oyo eza kwa annoncer mbula oyo ko beta mikolo ezali ko ya. Batata ba mama bandeko boye ibulamu na page ya météo oyo tozali kopesa bino déjà information oyo pona ko signaler bino ke date moyenne pona ebandeli ya saison de pluie tope ebandeli ya mvula na ville ya Kinshasa ezali bongo le 13 septembre 2023 kasi ekoki kozala na marge ya dispersion ya plus ou moins 7 jours pe date ya extrême ya mvula ya liboso ezali bongo entre le 6 septembre 2023 pour la marge inférieure et le 20 septembre 2023 pour la marge supérieure. Aussi, que tendance excédentaire ya saison et cause à la bongo normale commanda mois à novembre et à décembre 2023. Merci pour votre attention à nous. Na soletali religion mobaki rassemblement de jeunes nyonso ya ville province ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mobimba ekosalema mokolo ya samedi 16 septembre kuna na stade Tata Raphaël Nangonga ya 9h elongo na mosali na Nzambe na ngai koloba évêque général Dodo Kamba ou azali président ya église de réveil du Congo. Fabrice Lundombi ba détail. Jeune Elembo Mboka. Mama Nangai Mama Nangai Jeune Elembo ya Mboka. 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 Dis-moi ce que tu fais de ta jeunesse, je te dirai ce que tu seras demain. Que tu sois homme, que tu sois femme. Enfant, adultère, adulte. Boya, Ozangati. Le 16 septembre. Le 16 septembre. 16 septembre à 9h. Na stade Tata Raphaël. Tata et Raphaël. Jeune Tolingo la Moussa conscience na yo. Ba jeune bazo kufa koleka bampaka. Ozo baluka be famille otaba papa Santa azana no meyo mwana ya 22 ans 23 ans okufi eza pona nini jeunesse eza ya kolamuka te. Certes, makambo ezo évoluer te. On se demande pourquoi? Parce que totiki Yesu musika na biso. Toya tosola masolo oyo etali bonzambe. Avec le prophète Dodo Kamba. Dodo Kamba, Ngapaïda Kamba, Nakuzala. L'homme a causé avec le Seigneur sans intermédiaire. Il ne passe pas par Moïse, non plus Jacob, ni Joseph, directement par Dieu. Balobi, ba yembi minene ba kozala. Kinzamba sali. Kolo yesu yomo, pikisi. Nana tombolo. Eba misusu. Jeune Yonanga ndebi lembo ya mboka. Yeba nini oyo zali, yeba yoza elembo ya mboka. Venez nombreux, venez nombreux. Bengi yo, yaka. Toya ebele, Nzambe akopambola biso. Jeune elembo ya mboka. Jeune elembo ya mboka. Diaming eza poto ya kitoko pe ya qualité oyo mwana nyonso akoku komela yango eza pona bana ya mboka eza repas moko complet na kati na yango tokokuta protéines, vitamines pe énergie. Stéphane Askandi, reportage. Une génération à une autre, choix ya poto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming. Diaming ezali poto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Lia Otonda, d'une génération à une autre.
bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya peu pona peu bosepela ki na ngopsa merci na Igor Ntingi Matomi nazala ki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Assona montage Simon Makepa ya Christian Kengeben pe Fabrice Lundombi héritier Mapinde mi superviseur ki journal na coordination Stéphanas Kandinga la binoto pesani rendez-vous Nicolas Alikoya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pesali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi